Pona bolingo nangaite, pona boyenge beni na yo. Yawe yo tonda na bolingo, yo tonda na mawa. Pona kitoko nangaite, pona boyenge beni na yo. Nzambo yo pusi bolamu, bolamu na yo na sombate, kumama na yo. Yawe nangaye, Yawe nangaye, Yaba santu, Yawe nangaye, Yawe nangaye, Yawe nangaye, Yaba santu. Bae nyonso batalelaki yo mokote ayokisa masoni oninga nalela kaka Yesu wana yokolonga lakisa yo pona maloba nakoki lisusu te Yesu oleki kosumbela moto lisusu te kolo oleki monene nalinganda nakoki lisusu. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Jéhovah, tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça, que l'entier. Qui ne peut plus rien pour toi. Peut-être que tu as le sida. Peut-être que tu n'arrives pas à tomber enceinte. Peut-être que tu n'arrives pas à trouver ton mari. Tu ne trouves pas de femme. Et les démons ont dit que c'est fini pour toi. Il dit et voilà, on l'a enterré. On ne va plus jamais entendre parler d'elle. On ne va plus jamais entendre parler de lui. Mais je te dis ce soir, Jésus est plus grand que ce que l'on dit. Il est le maître des circonstances. Il est le maître de tous les temps. Il est excellent. Il est merveilleux. Il ne peut plus que ce que tu portes. Ce que les hommes ont dit. Jésus est plus grand que tout cela. Événement. C'est chaud, c'est très chaud. Bien-aimés dans les seigneurs, le ciel est grandement ouvert. Cette fois-ci en Afrique du Sud, ceci vous concerne. L'église Messie organise une grande conférence avec le grand thème En Christ nous sommes sauvés pour sauver. Comme invité, le pasteur Dierto Malwano, qui nous provient de Kinshasa. Cet homme de Dieu a un grand témoignage. Comme invité à l'animation, nous avons notre frère. Il y aura aussi la participation de l'apôtre Ben Capita qui va rester aussi dans cette action. Le Seigneur va délivrer, le Seigneur va guérir et le Seigneur va transformer. Et vous serez bien. Nano Silité. Bonjour, shalom peuple dédié, que Dieu vous bénisse. Binonde ma vrai chrétien. Eko Soukape Awate. Bien-aimé dans les seigneurs, votre pasteur, notre pasteur, le pasteur que vous aimez beaucoup par l'amour du ciel, le pasteur Dierto Malwano sera au rendez-vous. Bino nyonso bana nzambe na kati ya Afrique du Sud na Johannesburg, nzamba pambola bino bolanda biso na Nazarien, balimi nyonso Nazarien, balimi nyonso ba mourir Jésus Christ, c'est chaud avec Jésus Christ. Pasteur Dierto Malwano na kati ya Afrique du Sud, boya tellement émélé, te lever combat Jésus Christ, to témoigner mambo Yesu Masia zo sala et to bikisa milimo ya bato. Moi na ngombe l'église, on a zoma na ba ange, mais tant on a na bondeli pone boye, nzamba singa nzamba ya tsanga na sala mabe.
Oui, il est mon quoi témoigner. Oui, s'il vous plaît, papa Vincent, au maintenant nous toka parce que on est langue zo sala bien te. Tozo zwana l'élément oyo bungisa kinga pasteur Vincent la kaki nambalo ele kaki boyo kana nubino moko po boya ke makamba zo lobawa yo kana mwana mwasi oyo na mwana oyo mutazo tinda bango te aloba ngape na mona ki yango ekamwisa kinga bota comment est-ce que nzamba zo salela a sala kati na pasteur Vincent Makela donc mutatini mwana aloba taza mwa mketa bébé te am kolo ye moko zo loba na munoko na ye makambo zo sala eleli senge salenga pasi mais to sa nini yom to tout atembe muto azaka pembe na wana asalela libulu moyeba te. Merci beaucoup. Mbote ndeko mwana mbote papa sango nini oza bien nakuti yo oyepa ya pasteur Vincent awa mpona likambo nini naza kindoki naza posa délivrer ngai oza na kindoki oza na posa délivrer yo est-ce que ozoloba makambo solo esolo ndeni yobi koza na kindoki ponga mo nabimaka na invokaka mpe nasala na makambo ebele yango wana ebiki naza kindoki oyo mfoka kosalaka makambo ebele yango wana ozondima koza na kindoki bokendaka wapi okendaka ntina maluku na komi na maluku bokenda ntina komi na maluku sikoyo ntango ozokenda na komi na maluku mpona kosala nini mpona tokenda na baninga biso mpona koloka mpona kokanga bachance ya bato makambo ebele kokanga bachance ya bato na makambo ebele est ce que makambo solo eza solo esolo est ce que batindiki na makasi solo bango to solo bango na volonté na yo moko ozoloba na volonté na moko na volonté na yo moko namoni sokoli mpe moke oyebi kame makambo ya mokili nayebi ok siko na ngai na yo olobi ke bokendaka na maluku soki siko bokenda na maluku nsima nango bozokende wapi moi totambola na bamboka ebele bapoto babrasa états-unis tokenda preske bapays nyonso ozongela so bokendaka wapi moi so tokenda maluku na toke brasa france baétats-unis bamboka ebele partout mpona bokende osalaka nini tokenda tozwaka bachance ya bato moi tokangi bachance ya bato toki koloka tosala wana sikoyo oza na posa badélivre yo naza posa badélivre mpona nini mpona lebi misala nanga mona taleki na bie te eza misala malamu te eza misala malamu te mais ntango bile boyaki pa paster liboso paster soki okoza na kindoki owanga nani mpona nini bazolinga te nalo bazolinga te yo loba sikoyo nani napesaki yo kindoki wana eza ya greta ya greta azalaka wapi aza na maluku nakomi na maluku azala komi na maluku apesaki yango na nini na matembele na fufu loba mo makasi na matembele na fufu apesaki yo na matembele na fufu bongo mpana noyo oliaka to ozwaki yango ndenge nini okende olia mpana bango to ndenge nini tosalaka so eza biloko mwa abenga tolinga mposa na biloko nanga mwa abenga mpe toke tonda sabo bozali kolesa na biloko siko ntango ya pesi yo matembele na ye na fufu yango nde apesaki yo kindoki ntango yo omona ekozwi kindoki eloko nelekaki oyeba ndeni ke nakomi ndoki ntango nalali na butu ntango toje nalali na butu namonike na kwa nakomi na mai siko na mai yana miniti moke namonike pa yo lokaki etanga biloko na ngai oyo oliaki pianga biloko na ngai nga vite tosalaka bongo toliakanga yo oliakanga yanga nape aliaka yobosinga biloko ndeni soko kopesanga biloko na ngai tozokende na ntangai esika tokende nde boto tozokende na mai wana tokoti mpe na mai donc ntango yo olie biloko ba mbala moko omoni kaka mbala moko na butu wana ya ye amemi na mai dokomi na mai sa sokomi na mai sikoyo omoni ye nde aye alobi nopesa biloko ne yo oliaki sikoyo obi tolesanaka biloko nsima ya bite biloko yapesaki ozalaki ya mabe il faut ozongisa yango ozongisaki yango siko ntango ozongisa esiko ne elekaki abisinga bilandaka esika tozokende mo tokoti omo nasa mai na moi banyambangando bambisi bato ya forme mbisi bascorpion namoni bakuna siko bangando omonaki na samba ina bambisi na bascorpion wana bazalaki bato to bazalaki mpena bangando ya solosolo ya mai baza bato bakomaka bangando na mai mosala moko koliaka bato kokangaka bato bon sikoyo na kotuna eloko moko est ce que na vino so oboma bato naboma olia bato olia à peu près combien de personnes plus de 70 personnes bon bato oza koliaka na baza bata famille na yo to bato ya libanda bata famille nanga to bata libanda ozolia bango ndenge yebisa biso na oma so nde esi tozotambola na nzela songa nde ezalaki makasi eza très important soki tozotambola na nzela so nde ezalaki liboso nanga ntango otambola place oleka nanga na nsima bena na sango na liboko to na foli mpepe boye oyoka ntango okenda ndako oyoka nde nsima fièvre ntango okenda okeba consulter na hôpital ntango ozwaka bato yanga boye bamo okufi donc mabato ndenge wana na famille bomi ata motu moko te oya solo olobaka masolo bongo eza na mwana mwasi moko boye naza kosambela mpo na ye nzambe arevelengaki mwana mwasi wana bati ye elima na libumu nani atiaki ye elima wana mwana mwasi moko aza koya na église boye komone kutu nani Arlette Annette azaki na elima na libumu nani atiaki ye mwana mwasi wana ezalaki ngamu natiaki ye mwana mpo nani po kuna na mboka moso batindanga babe nazwa mwana ne ya bien natia mwana nazwa mwana be natia losalaki ndenge nini
ntango ayina mposa kobota na ndako na biso mpo azalaki pana aye sikoyo na mposa kobota biso mpo abenga mama biso ntango andolia ntango atomboli libungu nde na miniti yanga profite na zina elongoli mwana bia na tie mwana mabe ayaki kovanda mpa na bino ayaki na batongo mpo mama keti oyo na hôpital andolela azwi bilamba atomboli azwi elamba atomboli alakisi libumu na ye alakisi libumu ndenge mpe azalaki na mwana change mwana nazwi mwana be na tie mwana mabe est ce que makambo osolo eza makambo solo eza makambo solo sikoyo oza mpe na yana okomona ye komo yanu nani tozani mpe awa ser grâce osala ye nini natalaka mimi ya publicité bolomaki ndumba ya publicité mpo asala nini po azalaka na mibali azalaka na mibali donc sengo neze omona kaka yana yo azotambola zango na mibali nde esala bino eseni est ce que ovana eza malamu ndeko makambo osalaki eza malamu te eza malamu te sikoyo toni kopesa mpo bandoki nyonso oyo na baza na odelivre te lokola yo bakontina misala wana to baluka basala ya nde badelivre wana napesa conseil ya bandenge yango baza na sorcellerie lokoanga oluka botika misala eza misala mabe omona bisango kaka butumi ya moi boye eloko te nomoi bozolela manzambe na pourkui oza baburdine oza na bana botika ngo fuma eza misala mabe neti oza na bana boye na moi oza na bana te est ce que na moi ososanga na mobali te nano te nano ebi mibali na moi te me na butu oza na mobali mobali nakomone nani kombo na ye Jackson komone Jackson bobotali bana combien 5 bobotana bana 5 olingaka ye mpe makasi olingaka ye ye mpe alingaka yo bon sikoyo olembiki ndoki yango oza na maloba nini akoloba epai ya paster asala nini mpo na yo paster nangi osambela mpo nanga mpo otika misala na eza misala mabe nga mwana talika nde naza boye naza souvien te otika misala mpo na elembi eza misala mabe sikoyo nini osalamanga na yo nabwakelaka mpesi obwakelaka mpesi mpo na nini obwakelaka mpesi nde balenda otina ngai parce que soka mawa te mama no pene obwakele mpesi pena nyokamaka yo ozokoka mawa te mwana aza eloko osala te so batini mwana asali bandi kobangisa mwana société toboma mwana nde osala baza basociété oboma yo bongo deli mpo nini namona bisina misi mpo na nini esalinga bien te esali yo bien te bande basolo pena tika na misu wana aza pena kolela solo na ozali na misu kaka pamba bomona neti so bokomona voilà yo sepeli kotika misala na lelo osepeli kotika yango okozongela susu te bon ovonaka pasel pensa ndenge nini amonaki aza plus puissant aza plus puissant kosali kubona misu na koka te aza pena mosala ya nzambe solo aza mosala ya nzambe solo bon pasel pensa nakobondela mpo na yo po misalana elonga bongo sikoyo bato yo olia wana soro na bango eza nini bato yo olia wana bakenda wapi baza baesclave botia bango wapi plus de 50 personnes baza baesclave kuna monde mai na monde mai baza baesclave kuna baza basi na mibali na bana mike na mikolo ok nzambe apambola yo osala makambo mingi koloba ata mokolo mosusu tokotunga mosusu toyokani ok merci nozoka na se ser mbote loba makasi mbote sango nini komono nani namoni oza mwasi kitoko boye meleki no abia tia yo bilembo ya mobulu ata bilembo kaka olingaka mibali omoni yango ndenge nini esali yo bien te est ce que makambo oyo alobi oyo omona mpe esemanifesaka nzoto na yo balanda kaka ebelebele est ce que yo moko omona yango eza normal mibali kaka balingaka na batata mibimu eza normal te sikoyo oyoki secret ke batia yo bilembo mabe oyoki esali yo mpasi soko oza na makambo koloba na koloba nini na misala aza nango na mabe atika moko eza bien te ok merci mama mbote loba mo makasi mpenza mpo bato bayoka yo mbote sango nini awa boye pa nani boye pa pasteur mpo na nini aza misala mabe misala nini aza misala kindoki makambo wana alobi tomoni kuta misima ya misu awa esali yo nini esala pasi makasi loboma makasi kolela te kolela te po ato ekozwa vino na façon na nyokwami na bano mpo na misala bano baza na misala te eloko moko te eza kaka mopepa mabe nde etindaki luka mwana po ayeba kodétruire na kati ya libota na ngai eza kaka ye te abebisa bana baleki na ngai mibale abebisa lima abebisaki mpe na tele leki ne moko mpe gloria abebisaki kobebisa kopesa kindoki kopesa bango kindoki aposi susu mwana leki na ngai so mosusu mika meshaki abebisaki to libota na ngai ebebe meme na kati ya libota na ngai na bandeko na ngai tozoyokana te kola leki mwana na ngai tozoyokana ntango kite ezala mama na ngai
tokini ezaki donc na ndako tokoma nakoza part na ngai mama part na ye tokini ezaki me nzambe aza nzambe akolinga alibisaka mwana kiki nafanga libila ezo masuna kaka libota na ngai sel mami bino boso bomona bana oyo pasteur sabondela pe baza délivrer bazali ebele ebele alobi akanga ba chance na yo pour progresser te mais ozaka na vie ya bien to monde kamba moko chité mobana kufi boso bozalaki nango sili ozongi pa na bino yo toki mwasi penga talo penga mwasi atalo esali nini makambo mwana alobi epesi na pasi nazalaka toso baningo nga na endai na bango façon nde tozalaki nakokaka jare opene kotala bango mpe nazalaka mingi kometaka ngai mbongo ende basalisa ngai mais esimbaka kaka te onaka blocage soki tabengi ngai yaka bozwa mbongo osala ngo likambo mpona bana eosimba te ntango tapesi ngai dinga pare na obenga bo abona ye koyamba ngai ata kometa apela oyamba te de eloko wana ederange ngai moto akokometa ngai eloko mais so abengi ngai ezosimba te esimbaka te me ngai na baleki na ngai so lelo bazobanga ngai te akomi korépondre nga mabe eza akame mwana ngai donc makambo ya lobana ezwa yo bon abe batendaka poto azovage azokende poto bino na boke poto te mino azokende poto loka kuna na poto est ce que ça normal eza normal te yo ozosalela vie ya butu me na moi oyo ta ngai mama na ngai nalia bolosomba so tomela ti te tolia bolosomba te tolia mapa totola bagato na okopisa bosa ya bana po avenir bazalaki nango bazala na susi ya image ya papa na bango te nalongola ngo ndamu te bana bazala pini me mwana azokolela mboka ya poto papa okuta bota ya kufa kenda poto te ndapo na kenda poto te mais pour ça moi ya tokini akodoki mabuta bato mosaki kodobisaka na bapoto oyo baza famille na biso te aboma se de 70 personnes milimo ya bato wana yaki koboma mpona nini na bato bamapele se plein personne na bato poto mpe baza na kati bon sikoyo ser mami alobi kabwakelaki madi ya mpesi est ce que réellement ozalaki na madi ya mpesi bana mbula nini bana 2012 bo sikoyo obiki na mpesi wana esali ndeni kobika na mpesi wana nabiki nango dimanche papa abondela mpona nga papa nani papa te Vincent Makere abondela mpona ngai dimanche semaine prochaine nalandaka so toye na ndako lendi epapa mardi nana kimia te mokusa yango nazosanti mwa eza te awa sotali nga na fini wawa nakomaki posoko ya nyoka tangami makasi nakomoka nasomo mwana mpo nalata elamba ebongo papa abitekende nakobondela mpona yo kimia moko ezala ozoka te eye soko dépendre ndenge tozalaki priere papa alobi te nzambe esinga mpe nabonda na tere moko azawa babotela mpesi nde papa abengaki ngai abondelaki mpona ngai bikoyi aza na mpesi ebebisi nzoto mobili kombondaka pasi abondela mpona ngai vendredi abisomba sava munganga banda kosukola nango kokende mpe nasomaki sava munganga na bandi mpe kosukola nango ti sikoyo mokusi eza te nakoma ata na sukoli nakola mafuta ata melongi na makolo na nzoto mobimba nakoka so kopakola mafuta te mais sikoyo ça va est ce que soki bate mpo kumisa paster Vincent ozobamaka masolo te eza mpona kobanga ye te mais oyo nzambe azosala kati na ye abikisaka ebele ezala ngai moto baza ebele me bata sida bato ebele bato babotaka te baobota aza papa oyo ayebi kokola na ngai me kobota meme ya bana na ngai ayebi ok sikoyo soki otali mwana na misu oloba nde nini akonte na kindoki platika akote na misala wana te ezaka nga mama nde nasalaka ye soki akongo adoka sika na omona obie nomonoka misala oyo babondelaki mpona mosoli omamelo te mamelo aza mama na ye mais ntango ye ayaki na biro ya paster Vincent paster mosala bagaza na kindoki awanganaki bakondima ndenge nini akondima ozowangana na ye yo ozomona na poloni meme na monoko meme na solo meme na miso ata motu soki asali okafa bato eza lisama sandimi ok bon sikoyo ozoloba na paster Vincent nini nini olingi nzambe nasala naza na besoin nzambe paster Vincent liboso akango elelanga nano mwana delifo na kende en plus bota na ngai tozala dérifé oyo akangaka atiaki blocage malédiction molima pauvreté ya seliba ekatana na kati ya libota na ngai eza mbala biso esenga masa défense ya famille na yo mwana mpe moko azalaki ntango azali mwana moke bandoki balukaki ye bandeki babebisa loboko nelaki na loboko yango mwana parce que bapreuve ezala na pui voilà nazozwa loboko ya ser bozomona loboko na nga mpe esimbi loboko na ye yango wana bozomona mwana oyo azika miraculeusement mais na se ya na âge à 2 ans na se ya congélateur est ce que bandeko bato bozolanda congélateur epi kotumba nabiki na se ya congélateur ekotumba loboko ya mwana boye epo eza lipesa moteur te mama naza awa aza kolanda loboko ezika miraculeusement nakasi soki mpona bapriere te sel mami de lobakata loboko ya mwana soki ezalaka mpona bapriere te nene ezalaka juste dimanche ibule ebetaka tosukoli na sukoli mpe bango na kina otoka mai wana leki na ye oyo aza na 6 mois bavanda to bakosakana na nsima bajoue oyo ezalaka likolo ya congélateur totiaka batomati bitabe zosuko eglisaki ya naenda lutalanda na se po apesa joue leki nga ndenge kotoka mana yabo naye kokuta loboko ya mwana deja kutu nzambe asali ata miracle loboko ya mwana ebimi natala bo loboko ya mwana ekomi makasi suka makasi mais aleli azolela pe te azolela te azoka pe facile est ce que ça normal moto pena ziki normalement na âge ya mwana 2 ans aganga te moi te ezalaki kindoki ezalaki kindoki papa na nga pa bale koyebisanga paster Vincent ete libota oyo bali eza libota moko mabe mama bokilo na yo aza bien te
ba jeune fille o bazaki ya moko ya mwasi na ya na mobali donc miso batinga kandi o ya mobali po aya koluka vie ya mwana o mais nzambe abondelaki ye ndenge abimisaki kanza tina sa konjate ko vezala te ezalaka na moteur mais comme ça bat même l'hôpital ko kotaki okendeka na kena hôpital to mwana na mwana mutazika na sa konjate so zaki kota moteur ça mais na sa konjate boka mwana o evanda un mois evanda kana date na kata sang donc ba photo o bakanga ya photo ba la fatima et moi kakabo et mon anati ezaki mo ko ba kate maboko so zaki le milliard pasteur mais ça que oben nzambe o tobele la kate me loboka mwana ngai etikala ndambo le nzambe ya mawabongo atika kate la misapi ezala ni bali wana bakata kile mboko wana isaka misala lambaka asukola ka dilamba tutaka pondo bakate pele misapi te mais salime makoti manzaka nde elongwe mbote mwana loba makasi mbote boko sango nini sango bien balobaka sango bien sango malamu lobaka makasi komono nani komono nani exaucé nani apisaki yo kombo wana oyebi moto apesa kombo wana te bon yo oza nani oza nani ndenge oza wana oza nani oza ndoki loba makasi oza nani ndenge oyebi oza ndoki obomaka bato so obomaka obele personne oboma 50 personnes otia bango wapi otiango na kwa mire po esalaka nini bazoka nini bazoka sola bien te na ndako bazoka seloko epola ezokanga nini ezokanga bachansa bato soko bomi mutu ozwi motu ya motu otiango na nsima ya porte ya kwego ya mire solo mabe komo osala na ndako mpo bato baekanga bachansa bato bon yo moko na butu obongamaka nani obongamaka nani obongamaka lion oza na age nini oyebi age na yo te bon na butu oza na age nini oza na 32 ans na moi oyebi age na yo te me na butu oyebi oza na 32 ans na butu obala obala opesa soko mwasi na yo mwasi okomone nani mwasi okomone Chantal obotane bana bobota bana combien bobota bana 5 boyebisa biso biloko oza nango na butu bomengo oyo oza nango na butu oza na mituka ebele nani bandako ya etage ebele nani lisusu neti banini na bakiti boske na moi oza na nini na moi ndenge oza na ndako oza na ndako te oza na bakiti na moi oza na mwasi so bandako linga basi bo na moi oza na eloko te na butu oza na basi na bana na bacongélateur na bakiti me na ndako na moi oza nango te ozomona teke mosala osalaka eza malamu te musasala ndenda kuma kuna ta ndeti yomo ko gikosa otia kindo kuna eba bongo linga te so no tia kindo babiso to bomayo to bono so bonyo isoni si ko tia kindo te wanga mo so na kibono na banga na sina tia kindo ba bomangai fango na mete bisa makasi nga mo tia kindo ba bomangai mete na makasi so tia kindo ja bomayo bongo yo banga ko kufa bongo batu yo boma kasiko poni yo banga kate ko boma batu yo zo banga yo kufa me ko boma zo boma batu pona ni mete bisa ba to do bon o se lo bondo se lo te to bonu o se lo timo ko akanga bono was baba ko sa bisa lo te yemo ko meta bano kanga bango pa sabne logo te bo yep sanga siko yo makambi yo sala na famille makambi na mabelo sala na famille na yo doba makasi ko mo be sala ko be ni meti ni na pesa ba kindo o pesa ba to kindo nini susu na be bisa bilo kanda o be bisa bilo kanda meti bilo ni o be bisa na bisa bilo kanda ka DVD bisa DVD be bisa nini susu na be bisa non c'est bien sur la bosse o bosse mais c'est bien o kanga ka DVD o be bisa ba frigo te ba télévision frigo ne ngala be bisa na ko kati TV be ngala be bisa ko kati pona ni pona bongo basambila ka so nzambe nzambe woso basenge ndio mwa sala kama toko kati toko be bisa te se wata yo bonga makalio na butu musano sala ko sala kani
na boma na kukanga batu na bashasa batu na baby saka boma kwa suna komi na yoga suna tumai so komi lio oka suna tumawate so sikoyo ba noka kisa ngoli ngolia mwana moko pana ngolia mwana wa nanake makasi ana etwali moka bien mwana za mwana mukima zene twala bien sika kwali azam tunen ngo isenga na boma e bomone ke mwana na sura kola zamu tumena zene twala ya bolo baki ya boma yi bobo est-ce que bobo maki Bokete pona ni. Bozot moli zongi. Boko kaite kasi pona ni. Tuko kite pona. Ndambe amakasi. Nzamba za makasi. Mama ndambe boka. Ndamba azali kwa makasi tutanga kukomboneti. Abagandambo azali kola za makasi botanga komonete. Bo, sikoyo mwana yuyo linga kubomeza azali mwana nani? Ayi mwana yana biso. Komone nani? Enovi. Kombo ya yete nobi, kombo ya komone nani? Ya Brigitte. Ya Brigitte. Siko bosala ki nini po boma mwana wana? Nini bosala ki po bomai? Tosaki toka biso na lipanga. Toka ki na mwana ya biso na biso tosaki mwana ya mwasi. Toka ki biso mo kata ko ya zali hana au pesa biso na pete. To pesa na pesa ke kindoki, na pesa kindoki kwa kama to sa tunga to mwana ya biti. Tunga to mwana to pesa ke kindoki mwana kindoki ko to mwana kwa sita ozwa ya biti yango. To pesa to pesa kindoki kwa kama ya biti yango. Bakana to kenda na bana na baby si bana nyoso. To pesa mo kindoki. Donc bomona gibelo kwa uzoka kaete bokomati mwana ya Brigitte bopese kindoki po ye apesa ye facilement mais malgré bosala ki bongo bokokaki kakate bon dango songo mpesi ma olia batu koleka 50 hein batu yo lekana koleka 50 bade bata famille na mito batu libanda bala famille na liati olia batu libanda okanga zoka na bango ndenge Ila sio tutamwona ndela. Pomoni wazee itwa bia wewe. Na buti okay. Okia buti neti ana nditane lo tena itwa yo yebe so kwa za mtume. Vitu jue tubomie. Apa mwalimu ne komo sela biso. Mwalimu ne komo sela biso. Bosiko yo lingotika tindo to lingotika ti. Kama ngotika me kuna weza na tika moti za malawa. Siko yo ikeza msala kitoko teza msala mabe. Msala mabe. Eza msala mabe hein? OK. Sikoyo tolingo okusa bandoki mususu bakolanda yo. Batika musala to ba continue na kindoki. Batika meta mabe kindoki lo komo malamu te. Ezelo mo malamu te. Bongo batu yo boma sikoyo. Batu famille batu yo kanga. Okosala ni. Kwa ndo kanga. So ina tiki ndiko bazali. Soko tiki kindoki. Bazala libéré. Ozasir. OK. Yo fumokina. Sir Shalom. Ngabo makasi Shalom. Shalom. Sangoni. Wewe na mwana oyo azana ni pana yo. Mwana noko na ngai. Ona mimie hapa. Omimie awe pa nani? Papa Sylvain. Pona nini? Obiki sai. Pasteur Vincent Obiki c'est ton nzambe Obiki sai. Nzambe na ompa Obiki c'est tout le monde déjà bela ba babiki Angela na lo ba ju guérison ba biki biki. On pena ina na leki na Obiki sai. OK, aza pena leki na yo. Leki na. Alobiki azalaki soka le muto kamati muto wa muto. Atiangu na sima porte ya ndaku po boka kasolo mabe na ndaku bofana nenda ndaku moko bo batu bandi makate makambo babakiza makambo lukuta makambo so ya lobi abo solo mabe na ndaku bona boy est-ce que boka kango osangana na ndaku ata okumbi situko to ya lala kwa sima porte mpesa ko to ya lala solo makate bimawan solo ndenge ni solo kaya koko ato pangu sinda kundenge ni tanti mo pangu sinda ko mo ka 20 minutes bo solo ko to ndo izo to yango support suba pe mingi nenga zangu to kan taka solo masuba omota sabia ka lopanga na pangu saki na des club noto ya ko pangu sa ko yo na yebi mitana masuba ana ita mtu mitana mabe akoya so pima quelques minutes solo les ongi isu to kompona wote soki za kanime tema ino ka lobi ke ba mitwa ba tuzala kuna mwana tena lo to moni solo wana kumeza solo solo neza solo alobi sili kamshabiki akanga ba chance na bino abloka ba chance na bino alingo boma mwana moko mwana ngo bana za mwana nani mwana na yo ozo confirmer ka za mwana na yo mwana ngabika abika peut-être makamne lekaki na bombo ya mwana wana lo bombo makasi papa yo ye avec moi tant dola ni na diva azu mwana ndela na butu to la na matuta bula na tango do kote mwana aki we bimbi to pento be dosi mto zakati te mwana wa bimbi mtu ko na obela te ko tika botwani ya biti na bamba ki nchete babaki na boma imba la mako yango ko molimo neza makasi yango ayo vivre ka to ta ka bona butu na batongo ya mwana bandi febe ndoto moto to antoine na epe l'église babi na tomba prier pour na zone hôpital ba pesi ba traitement ndenge nyonso malade wana tosi na kasi mati kutinde koma mwana vimbi ba kosela ndi kolonga ba kota na monopa ba tikisi mwa donc ezaki ba ba tumbie ba china mutalaka ba kosezo longa ina ndoto donc ekomi mwana soko simbe bo koselongo mutu eteli suti no seteli mwana liaka te soko niko simbole tele ko makine suti maloko mutu bakati soto mutu mwana komi ndenge wana na bite tizati des gens na simbe ni église ba tanda ndi pandi
sikoyo ntango babondeli mpona mwana wana nini elekaki ntango babondeli mpona mwana amoni mwana tukabeta te akomi bien hôpital tosali nyonso bazongisi mai bapesi bakisi solution moko abenzwamaki te sikonde ntango nayaki nepa na bino sikonde namoni mwana bapoteka auki mwana bandi kolia asalakani parceke bango ezambaka masolo makambo ya solo koma namoni pa mwana ngai elekeli nga mpenza elekenga epesinga esengo makasi mpenza nzambe mpenza abikisi mwana ngai donc nasepeli naza na kosepela makasi mpona so namoni mwana wana azalaki pene ebembe na bango bazokama bandoki mpe alfon mpe bazalaki linombre na bango bazokama so bamoni mwana na bazoba te nzambe mambo osambelanga bokangama na nzambe wana ngana tolingo kopesa pa bato bandimaka teke kindoki ezali balobaka tokosaka makambo tolobaka ezali tofabrikaka yango toyokanaka estce yo na paster Vincent boyokani toyokana kutu ndenge nini osala nzambe bato ngana na pasi nakende pani kolela nzambe na ye asalela ngai antuka bato bandimaka te bandima nga moko na vivre na mpona mwana nga wana azalaki mwa moko ebenge na nsimba pete oyo bakanaki na leson balia nde mwana ngai antuka bandimela nzambe wana bandima bamobamomba omona miracle nzambe asala pe kolekela mayele na bango okoanga elekena mpona mwana ok nazongi mo moke pa ya mwana biso oyo obeka mono nani exaucé babiso kombo kitoko exaucé mais yo ozonga na misala mabe olingo boma mwana ya Brigitte mpona nini obamaki ye nini obamaki ekosi kibota bakufaki te mpona nini poso babeti moto ekosi kibota fakufa ye akufaki te mpona nini noli eza makasi yango nakufaki te ok sikoyo na kati ya ndako apa kotia bamito ya bato ebisaka solo na biloko bebisa na ndako sikoyo osala bato nini bato oyo bazalaka na famille na bino osala bango nini papa no moko okanga vi na ye papa no komoni nani papa nani Arthur nakozonga na pa ndeko mama ndeko mama Arthur aza nani pa na yo akoma ata siko ndenge nini vimdon na mawa yana noko na koma na vimoko noki atimbo musa moko osala ezanga tina mpo nini mwana akanga asimbaka asimba ta 10 000 pasi asimba ta 5 000 pasi ok tozongi pa ya mwana biso exaucé papa na moko kanga ye Arthur okanga su nani nani susu obanga te yana bino nani ya divine okanga ye ngai nayokaki kosala bato bakikalungu osala bato banzungu osala bato basani eza solo soko zokosa lobaki nazokosa mutu oyo nzambe asali osali ye kikalungu eza malamu bozala kikalungu bosalaka ngo nini bokangi yango mitaba bongo banzungu donc mutu bokomisi ye nzungu bozolambeli misu na bato bino mobolanda botala comment est-ce que ntango yo ozolala moyini azosala soki tozolakisa bino tolakisa te mpo yo ozomona yango mabe bakende ofunda na commune. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, au Koutanaïs Massia Solo, et ça lui plaisir, ming na fibo fils, le chauffeur à papa, donc, élément, et ça lui plaisir, makasi, na oyangandeko, Bénédicte Patoka, Nzambe, azwaka lokumu, papa, tika, to continuer, to bi ko commenter image, oh, mais, pour la bateau, ka bazon di maté, mais, to zonga na papa, Haïti na bal. Maman, na commenter, télévision, ça radio, internet eza radio te bamoni ba image bamoni mama mwana bamoni ndenge bana na bazolo babango moko et puis baza moko aza mwana moke mususu akona za jeune fille voilà aki jamais koloba makambo za ko imaginer ozomona donc nzela mosali ya nzambo ozomona oyo nzambo azo délivrer bato misala mabe ebele soto mito le tsango et comme on a trouvé que ça la va qui fanta yo mo ba élément surtout le tsaka ngamo konde muna sengi élément parce que papa boya ki ngamo konde mutu na sengi ngo po biso to linga publicité mais j'ai demandé ça parce que ba question zo la tellement belé obino nzamba sali la rabino ni est-ce que bino ba utiliser rabino bozoka ba msusu zuwa donc c'est un peu ça ko prouver te mais ko ba ke nzamba zo sala na ye mais eza lo kumwe zo nge pa ina ye moko soki yo zo la pongi lala kana yo mongu nazo sala ngape na ko lala tende bo mona ki na tchaki image ya bandeko moko ya église moko batuningo certifié noti na tseki yango penza po botala ke biso ba chrétien to la pongi mais bango bazo croire que mutu na bango na nzambe botala comment bola la pongi merci to kotia commentaire mingi te nzambe ye moko azwa lokumu merci beaucoup papa Vincent alors ba monika mamona to bimiso balena to se précipiter pour l'église parce que ba tellement de protocole ba zipena moi douceur ba ni so bandeko non prière silité bozo kende ngabi to ke soulager ba ko bilo balenza moko to ba mapasa. Ok, tu as moto tout le monde à l'église. Boké balsou bato bazaka pressé. Ya ko bimaka l'église, non milieu de l'église ici. Boké bazalaka suspect. Maman Tiffany,
kindoke koma mamuna lungite ke tato bozo mono yo aza misala mabe aza peta suma si kitoko bobale kitoko tout ça masala misala mabe voilà alors tango tobimi on to que to soka toke ko ta toilette nzoka toke na ko ta toilette tobimi na porte mususu wana toke na libanda toki ba dem babi balobina baso so na kanda babilo kwa bokoki pasteur te bo pesa ta bandi malade o moni ke nzamana bobi bai elle ba sambelaka ba prier sila kata ba 12h ba 12h30 ero ba tumi to ba bazana mo nzala po tire bana na tongo toke na liboso wana eska bateka ka ba bapa ba gâteau ba sucré siko ba to remarquer que to so somba te mais tout ça ka totimi maman ozana sucré on azana sucré siko to tuna sucré to moni wana te na bona kotanga bakombo o bazana sucré kigante o mona bia naza nango te o mona to simbi sucré moto bia biso to lingaki par exemple tobela ta susu sucré kingani loko zango te to tiki so to simba sucré wana automatiquement nyo se komi poison to bato ba kosoba ba komelango ba zo ba kosoba malade et comme poison c'est tout bête un peu papa te retourne dans la souka pe makamba ba poison la kisi biso wa ba tie même makam sous ba sosom sous poison to lo baté mais to lo ba la princesse alobe loté comment alobaki bozo e bokendo ko la kisa na lobe lokote ba soso ba tie ba poison biloko on lie ba tie biso ba poison ba bité to komi na Chine toni to si la toni mais papa fait ça to kende et comme ba poison alors au moins to si mapa o ndengeni on a osatiango lelo kokate mais ça m'a parlé beza bien au moins to simbi bien ni so to bebisi ngo ba poison ba gâteau ndenge moko to somba kate le côté mais to bebisi yango nyonso tout pour ba kaba ba église soki ba ye ba za pas somela ba secret ba pas olia mo ya olia mo crème banini bango tu ba belle ba ba no kufa série mais yo ka mo sala nzamba solo après prédication na ye na communiquer pesi yango alobi tant na fandi awa nzamba inspiré ngai to ambaki batumi balé ya mabe le l'église basala kindokia au niveau nete soki bazali to si basi babimi mais nzamba besenga ke soki to bimi lelo kaka partage kasko yo ndenge to sa culte to bandi jeune to bandi jeune e bandi siko ya mbala kaka mutu baka bima aliate to ke fongola ba jeune oka na 18h na ndako misala bandoki esuki botele miso ya papa totele miso ko sikoyo maboko mofinga ta na sese mama mosali ya nzamba aza a protéger ka milimo ya bampate nzamba pesi bande ko bondi bela ka ba pasteur ba vrai pasteur vrai je vous dis la vérité même bible lobi bazo protéger milimo na bino moko so to pesa verset wana un bon pasteur a protéger ka milimo bandimi genre que même Moïse ali sanza mabike soko biksi bato te boma ko bonanga buku na bomo aso protéger me ba patonza mapesa ki bandimi bazala ka ya nzambe me nzamba pesa bango mutu ana komi lokola maître na bino mutu ana komi lokola comment dirais-je akomi berger na bino voilà soki besoin dimela nzambe merci beaucoup Bakoraki Batolate. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission témoignage, mais le temps pour moi de demander au pasteur Vincent s'il y a non, on a une minute pasteur Vincent même pas seconde ce qui mot de la fin nous a peu salutation. Mot de la fin maman Tiffany maintenant qu'on est landa biso on jamais dessus maman to solo mapoto uta kuna nzamba charger apesi so fardeau donc na biso ko fanda na biso ça ngolo côté mais to solo bango pona batuma ye bake nzambe na biso aleki satan na pesi mbote mingi pa ya mwana nga motema kordo wangata tozali awa 25 ans pembe na papa na pesi mo bana nga nyoso fai makela batu nyoso balandi biso na pesi bango mbote je crois que prochainement bona biso émission mususu. Mais kozwa ça passe si bato poto babenga kinga kozwa pasteur Vincent c'est vraiment difficile. D'accord, merci beaucoup. Le temps pour moi de dire aussi ba salutation na bande konyo surtout bazaki na sima na banana ba na omona po ya poto na omona bino te mena linga bino mingi tika na lobela muto azaki na sima caméra zo manie yango nyoso mi. Tu es plus grand que ça, que l'anti. Cher Cora, tu es plus grand que ça, que l'anti. Tu es plus grand que ça, que l'anti. Tu es plus grand que ça, que l'anti. Tu es excellent. Tu es plus grand que ça, que l'anti. Oh, tu es
que tu n'arrives pas à trouver ton mari, tu ne trouves pas de femme. Et les démons ont dit que c'est fini pour toi. Il dit, et voilà, on l'a enterré. On ne va plus jamais entendre parler d'elle. On ne va plus jamais entendre parler de lui. Mais je te dis ce soir, Jésus est plus grand que ce que l'on dit. Il est le maître des circonstances. Il est le maître de tous les temps. Il est excellent. Il est merveilleux. Il peut plus que ce que tu portes. Ce que les hommes ont dit. Jésus est plus grand que tout cela. Événement, événement, événement. C'est chaud, c'est très chaud. Bien-aimés dans les seigneurs, le ciel est grandement ouvert. Cette fois-ci en Afrique du Sud, ceci vous concerne. L'église Messie organise une grande conférence avec le grand thème En Christ nous sommes sauvés pour sauver. Comme invité, le pasteur Tierto Malono, qui provient de Kinshasa. Cet homme de Dieu a un grand témoignage. Comme invité à l'animation, nous avons notre frère. Il y aura aussi la participation de l'apôtre Ben Capita qui va rester aussi dans cette action. Le Seigneur va délivrer, le Seigneur va guérir et le Seigneur va transformer et vous servir. Nano et Silité. Bonjour, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Binonné ma vrai chrétien. Bien-aimé dans les seigneurs, votre pasteur, notre pasteur, le pasteur que vous aimez beaucoup par l'amour du ciel, le pasteur Diarto Maluano sera au rendez-vous. Bino nyonso bana nzambe na kati ya Afrique du Sud na Johannesburg, nzamba pambola bino bolandaka biso na Nazarien, balimi nyonso ya Nazarien, balimi nyonso bamourir ya Jésus-Christ. C'est chaud avec Jésus-Christ. Pasteur Diarto Maluano na kati Afrique du Sud, boya tellement ébélé, te lever combat Jésus-Christ, to témoigner mambo Yesu Masia tosala et to bikisa milimo ya bato. Yakofukama nakoki lisusu te kolo yoleki monene oh yesu na linganda nakoki lisusu. oki kotémoigner songo na bongo wana te yo toko témoigner yango témoignage na nga côté repentance eza meilleure partie ya témoignage na ngai Jésus wana oyo ya faux nde aza Jésus bakangaka bafoto bazotekela bato le balambaka kosuba kosumbela ngo mpe